Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a RO Bozui, émission de la famille. Vraiment, na sengi na bino ba o ba ye pour la première fois na chaîne na biso. En tout cas, si vous écoutez nous pour la première fois, ou s'abonner, ou cliquer la cloche à notification pour que vous ratez et le côté. Ou on a vraiment on a si famille bota mobimba mboti biskap bozwami ngai moko abino, hein? Nadège ou ya famille bota mikolo tozomona na tenga na bino. C'est parce que la famille santé est dérangée nga santé vraiment ils ont dérangé bon moninga nazo mona na te hein bon de la kaka pour la moko na bino pour na ndiko na bino et puis naika par la force que ça l'émission oyo parce qu'il s'agit de notre maman artiste maman Moindo oh et puis si pas si histoire na ye vraiment et puis si pas si bande kolanga tant tout le monde a kabaliwa ya boezo comme la batu et tout ça vraiment pas si ba choc ya batu bazozwa ça fait très mal bande kolanga yangwana na loba air nyonso tokangama toujours na losambo parce que eloko eleki losambo eza te ntango oza na bomoi ozopema oza ovi fo kokumisa nzambe parce que liwa ekomi koyela bato brusquement bacrise cardiaque makambo ebelebele ekomi koyela bato donc yango wana omoni fo vraiment tozala bato moko ya losambo ekosala biso bien bandeko na ngai vraiment nayebi ke tokomonana ngai na bino vraiment tokozongela baactivité na biso tokosala bemission na biso comme il faut balive na biso tala kaka tokoki kosala balive ya film na biso te famille bota mais tokozwa temps vraiment ya kosala yango kaka balobi nde balobaka la santé n'a pas de prix vraiment tozomeka nanu mpona santé ezonga malamu mpo kitomeka kodémarrer ensemble nayeli bino kaka mwa une petite histoire oyo ya mokie koya koloba kopesa bino information oyo ekomeli biso sango ya mawa kotalisa bino kopesa bino vraie version ya likambo oyo ya mama Moindo ba oyo bayebi mama Moindo te mama Moindo aza moko ya bacomédien oyo basali théâtre na kati ya mboka na biso ya Congo bazwi vraiment temps na bango bomonaki ye na ntango Miraisa akufaki bomonaki vraiment azalaki moko apesaki batémoignage na ye alobaki mpe alelaki makasi azalaki vraiment na pasi précisément notre mama Moindo azali vraiment kovanda na Angola azalaka na Congo bakenda ba Angola bambasiri moko na bamiraisa bakoma koévolue na ye na Angola kuna alors bandeko na nga eloko nini oyo ekomi lelo mama Moindo a danger eloko nini oyo ekomi bandeko na nga tomoni biso sujet totie wana eloko ya pasi pourquoi tobengi yango eloko ya pasi mama Moindo aza mama moko abotaki bana ya misato abota bana misato kaka ndenge ezalaka na vie na ye aboti bana misato na kobota mama abotaki bana misato mama na biso ayaki okufela mwana moko ya liboso akufeli mwana ayokufela mwana mibale mais nayebi te il s'agit de mwana nini akendaki liboso to mwana nini akendaki mibale nayebi te mais etilki oyo nayebi ki akufela bana mibale déjà mama Moindo atikaleka na mwana na ye moko babengaka lisu moko mwana ne wana aza na 31 ans la famille ana 31 ans donc triste nouvelle bozala wana boyoka histoire oyo mama Moindo aye kokende Angola aki Angola atikaka mwana mobali na Kinshasa mwana atikali na Kinshasa mama Moindo akepeka koluka vie ka nde bakabande koki koluka bamiraisa tomonaki bao nyonso bakende na Angola koluka vie epa kende koluka vie atikaki mwana ne awa atikaki mwana ne pardon na Congo alors esalaki ke mwana na ye mpe ayaki kolanda mama ne na Angola alors komaka na Angola mwana na ye wana abelaki makasi vraiment akotaki komo pendant 3 mois bandeko na nga boyebi kaka kokota na koma pendant 3 mois eza déjà liwa donc ndeko na biso mobali oyo aza mwana ya mama Moindo oyo moko atikalaki lisu moko na ye abelaki vraiment gravement bandeko na ngai oyo akotaki koma ezalaki vraiment mpasi mama Moindo azalaki bien te notre maman azalaki vraiment bien te komona kobelisa mwana mobali bongo ezalaki vraiment mpasi mpona ye mais nzambe kaka ndenge asala makambo na ye nzambe asalaki grâce na baprière na makambo ebelebele esalaki ke ndeko na biso mobali ayaki kose rétablir oyo nazobeta lisolo ya mwana mama Moindo aye kose rétablir akomaki bien en bonne santé tout va bien nyonso ezongaki en forme et difforme et puis azongaki mwa baactivité ne kaka nde ezalaka na Angola yango si bitima bandeko na ngai toye koyoka sango ya mawa oyo ekomi eloko nini esali ke ndeko na biso akufa eza maladi moko babi kaka mbala moko crise
hein, balobi crise mbala moko apiki crise bamema yo oyo asali crise ya AVC. Crise ya AVC yango euti wapi bandeko na nga toyebi te kaka ndenge ezali kolala kolamuka eza habitude te asali crise ya AVC ndeko na biso mobali atiki biso bandeko na ngai. Alors pourquoi tozoloba triste mpona mama na biso moyindo? Parce que aboti bana misatu bana mibale si batika ye oyo aza mwana moko babaka lisu moko na ye oyo atikalaki na bandeko eza triste nouvelle mpona mama wana. Donc soki oza vraiment moto apasi to mpo oza mama moboti oyebi douleur wana en tout cas okoleka te sanke oleka émission oyo to mpe ba message oyo tozopesa awa okokommente toujours soki oza vraiment moto ya motema ma okoka te koleka yango bomoni nga mpe ndeko na bino malgré santé ezodérange en tout cas nakoka koleka te nakokaka kopusana mpona koya kosala émission ata minute mokie nameka koloba mpona yoki pasi atanke maman atanke moboti oyo oboti bana na yo ole bana bakunda yo okomi kokunda bana bandeko na nga ezalaka facile te bandeko na nga na moma oyo balobi mama moyindo je vous dis ka nde bozomona bilili mama moyindo vraiment azokata bilamba bandeko na nga mama moyindo aza bien te. Alors la famille tobondela mpona mama na biso parce que eza nouvelle moko esali vraiment pasi esungi te epesi pasi na ngola kuna balobi moyen te toyebi te kosuka ndeni mpona mama na biso. Alors yo oza cœur sensible yo oza na motema mawa en tout cas tozwa vraiment te ya kobondela mpona mama na biso nzambe apesi makasi en tant que femme en tant que mama oyo abotaka bana ayokaka pasi ya 9 mois ayebi ndenge ezalaka kokolisa mwana na 31 ans et puis otikala maboko pamba na age nini oyo mama moyindo aza nango atikala maboko pamba atikala ata na mwana te na vie na ye bandeko na nga atikali lokola mutu aboti te na vie mais abotaki la famille botala douleur wana en tout cas mutu aza na cœur sensible akoka koleka émission oyo te akoyoka pasi vraiment na mpona mama moyindo bandeko na yango moi tobi triste nouvelle mpona mama moyindo tozobeta sete mpona bandeko soki esepelisi yo vraiment like vraiment la famille yango kaka toyaki kobeta sete babi bolela na baoyo bazolela bosepela na baoyo bazosepela mingi babi fo kokende bisika ya matanga ke bisika ya fete yango eloko loko ezalaki eloko ya mawa ya pasi yango mpona toyaki mpona koinforme bino tokoki kotika bon te malgré biso santé ezodérange mais toyaki en tout cas famille libota vraiment boza toujours le cœur avec moi bokote toujours koprier mpona ndeko na bino vraiment parce que santé edérange nayebi ke nzambe akosunga nyonso ekozala malamu tokozongela baémission na bino vraiment bandeko na nga oyo asepeli na émission na biso vraiment oyo like okommente opartage kosala biso bien yo mpo osepelaka na biso ti biso tolingaka o mingi parce que toza ekelamu ya nzambe totangami tolinga bato nyonso. Voilà la famille vraiment yango kaka nayaki mpona kosola na biso mpona koyebisa biso vraiment toza toujours branché na filme na biso babi spiritus filme moko kitoko na kati ya Belle-Vie TV bosabone bopartage bolike tobeta ba 200k babi cette fois-ci opération 200k bandeko na nga nzambe apesanga makasi tokoya kolobela vraiment nalingi bino mingi famille libota na bato nyonso balandi biso vraiment natiki bino bozala bien kata moi je vous laisse et je vous dis bye bye.